Bonsoir à tout le monde, bonsoir Balandino sur Congo Check Télévision, c'est votre chaîne. Et avec votre humble servante Grace Makola, Naibise Bino qui n'a la thé, nous allons toujours réveiller pour nous donner une information na actualité est vrai. Na minute on est dans le banabino boé, na une information où il fait sa passe, où il fait sa souci. Donc ce boyo qui ango et c'est Pelisabino ti. Toto ozalana none bimbi ya tamulagi au 18 ans et bimisi ba problème ebele ya notre artiste et comédien Chico Pululu a uchotika biso que son âme repose en paix na sima okunda ye ba rumeur ebele ba makambo ebele bimi et jubiso moins 2 mois tandis no bisabino moins 2 mois. Donc, je pense que total bien, Chico Pululu bakundie, nano akokishi ata, demo na sama biliti ba 1 mois et demi déjà. Mais les lots, dès dans le banabino boye, de perdre encore de plus un grand artiste, comédien, na kombo ya dadi ki kamba la tapis rouge, Papa Bio, a uti kabiso on a pesa bino eza information vraie pour na ndeko na biso dadi kikambala. C'est vrai biso nyonso toyebi ke non ndeko dadi azaki malade. Ndeko dadi kikambala azaki vraiment malade. Il était vraiment malade. Voire même ne bimbi ya Chico Pululu atikala komona na te. Donc, il était toujours à la maison. Avant, nous makambu ya Chico Pululu, yebimbe ya Chico Pululu, ndeko dadi azaki malade. Avant, nous makambu ya yebimbe nyonso ya artiste comédie uti olika awa. Donc, na ya maman ya biso mindondo aute kotika biso que son âme repose en paix aussi. Ndeko dadi kikambala, il était toujours malade. Yango ebande kosala ki amona na te. Et kozani malade wana abande koswa ba soin. Bande kopesa yi ba soin. Ba traitement ka ndi tulubaka. Mais résultat ya bien, izala kiti. Si ndeko na biso Pululu wa uti kokufa oyo, ndeko dadi kikambala amona na kite. Il était toujours à la maison, il était toujours malade. Yango salé qui amuna na te. AFAR, Association des femmes artistes et comédiens, bazwa ki likanisi ya kokende ko rendre visite na ndeko na biso dadi kikambala artiste et comédien na biso tapis rouge asepelisa biso mutobo ya mwazate na Kongo mobimba na mboko yo partout dans le monde na batu nyonso tout. AFAR, Association des femmes artistes, après kokunda ndeko na biso Chico Pululu bazwaki bongo idée ya kokende kotala ndeko na biso dadi kikambala po état de santé na ye ebande kokoma de plus en plus mabe ebande ozaiso malamu te po dadi kikambala ndi akoma kobela bila bongo. Ezaki même, voire même sur obéir pour une mission via Bandek Oboya, ça veut dire santé Bandek ou permettre de binomo boye, biba artiste et comédien, yambo kanambiso ceux qui baza malade. Obosa na bango mission boya qui po ebi ki talama, bato apoto ba otalae, président otalae, donc ba mécène, ba boss nyonso ba otala talae, ba otika e bongo te, bolinga ba soutenir ye. Batindile bambongo kandi zalaka po mikoide na makambo ya malade. Mais vina biso dadi kikambala atikali kolinga kamera te, atikali kolinga pe kokutana na artiste et na journaliste plutôt ata moko te. Via komeka sobo bengie mikolo santé za bien te, na oyoka bien te, mikolo santé za bien te, na oyoka d'autres bien te. Nga kutu grâce makola na bino oyo avant kutu makambo ya maître météo nya masolo ebanda kemba so avant hôpital bonabo avant to kende koluka météo nya masolo l'hôpital azale kuna na ngaba to bandaki kosola liboso na dadi kikambala que son âme repose en paix au téléphone.
vina côté l'autre ça émission té mikolo na ça l'émission té mikolo vraiment santé za mobulu mikolo na loba té mikolo na leka na TV té santé za mobulu. Donc ça veut dire malade bandaki Dadi Kikambala depuis kala ezue mwangonga ezue vraiment tango molai bandeko bozo benga botika obenga oyo moyen o yamba téléphone ezate donc boko taka na Congo check télévision pour bozwa information na minute oyo vraiment ba artiste baza paniqueux na uti ko benga na moni publication o liboso na groupe ba WhatsApp ya ba journaliste et puis na bengi aussi na pesi information après na eko benga moko ba artiste comédien puis na eko pesanga information que Dadi Kikambala artiste comédien aza sous invité il est bien mort atiki biso aza toujours aza sous na bomorte na bandeko ya ba obos bino nyonso tukoza libanda ya mboka ba diaspora ba combattant information yango pour na bino nyonso tout que notre artiste comédien Dadi Kikambala tapis rouge papa bio aza lisusu invité il ne plus en vie molimo na ye azongisango epakolo nzambe kaka na butu oyo nde nazoloba na bino que artiste Dadi Kikambala aza lisusu invité bachers abonnés ya Congo check télévision artiste Dadi Kikambala il ne plus aza lisusu invité suite ya maladie oyo ezwi vraiment tango molai maladie ezwi vraiment mwangonga maladie oyo ebandi depuis année 2019 toloba mpona mamatanga mpenza ya baartiste comédien ou presque tokufeli artiste comédien Dadi Kikambala tikala omonana te il était toujours à la maison il était souffrance azalaki toujours kobelabela kaka yango esalaki na matanga ya baartiste comédien mosusu na bacomédien mosusu oyo bautokufa amonana te là nazopesa basincère condoléance nanga na toute la famille artistique basincère condoléance nanga na famille biologique ya Dadi Kikambala basincère condoléance nanga na bana na ye mpe na mwasi na ye je tout bien basincère condoléance nanga na bachers internautes nyonso ya Congo check télévision basincère condoléance na baartiste comédien badiaspora bacombattant bato nyonso boza libanda ya mboka ezopesa vraiment pasi ça fait trop mal ya koperdre bango boye toyebi te soki eza nini mais pour na ndeko na biso Dadi Kikambala c'est qui est vrai sûr qu'il était souffrant aumeli vraiment na maladi ezwi ye ntango molai maladi wana vraiment etiki ete ezwi vraiment ntango molai maladi kobanda 2019 ti na lelo na le 12 février 2020 nde aza esu invité atiki biso aumeli vraiment na maladi baartiste comédien batikaki pete po ezalaka ke balinganaka te so moninga azobela bakipaki te bakenda otala ete mais mpona Dadi Kikambala vraiment bazalaki soudé même ya basi même ya mibali association ya afar ya baartiste ya bafamille artiste nyonso tu ya mboka na biso batikaki epete basanganaki président Saï Fiston Mafinga Saï batikaki ete donc asanganaki na elongo ya bato na ye ya Aimons Nous Vivons bakende kotala ye ANTPC nde toyebi te wana naza na information insure te mpona ANTPC mais oyo nga nayebi ke Aimons Nous Vivons ya Fiston Mafinga Saï ekendaki AFAR association des femmes artistes ya mboka na biso mpe oyo basanganaki ba Ixil Peshanga Fatou Kayembe ba Gloria Mambu Jelem ba Frijandangi donc bazalaki ebele bapati
ba mama na biso Marie Hélène bazalaki ebele, ba mama Moseka ya groupe Simba ya papa la biso Elombe. Ils étaient plutôt vraiment ebele o basanganaki mpona kokende kotala ndeko na biso Dadi Kikambala na ndako na ye. Bazwaki mwa retard parce que makambo ya Chiko Pululu bande kozela esila po bakende ko rendre visite na ndeko na bango Dadi Kikambala o amonani te pendant bamatanga nyonso tu. Il était toujours absent suite ya maladie oyo abandaki kobela oyo déranger pendant temps mulai. Là na osenga kaka na bachère internaute tout ya Congo Check Télévision. En tout cas tolinga bino mingi tobi tolala te vraiment po topesa bino information oyo eza vrai oyo eza réel que artiste Dadi Kambala ne plus en vie, il est déjà parti. Pour votre information, au nom Sengabino Kaka, vous s'abonnez toujours à Congo Check Télévision, vous aimez la émission na biso, vous commentez, vous partagez et que ça la biso énormément plaisir. Là je dis un grand merci à mon boss si vous m'outomez depuis Paris. Un grand merci à toute l'équipe technique de Congo Check Télévision. Un grand merci à Hermas Itali, ça veut dire Libanga. Un grand merci à Miti ainsi qu'à moi-même, grâce Marco à la Fabulous, autrement appelée la bouche électrique de la presse congolaise. Un grand merci à Vironza Michikakis, Babili, Kumu Africa, donc Babi na niveau à Kini, agence Isaka, Moko Kumu Africa Design, Bazana pour la décoration intérieure et extérieure na binoto, Bazana pour na banderole, t-shirt, casquette, na bino, Baza pour danser la bino, plafond staff, pour réflexionner, mire na bino, et na niveau à Paris, tozana entreprise MM Multiservice avec mon vieux Michel Moussa, Babi Yazana pour la construction et peinture. Quant à moi, je vous aime énormément, je vous aime beaucoup. Sozu Libaku Yakolanda, émission Oyo, na Oyo, Kobombango Kapuna yo mon côté, parce que artiste et comédien Dadi Kikambala tapis rouge, Azaki Pona, Bakongolais Kate, il était pour na biso surtout pour saluer théâtre en attendant ya sepeli batu ebele na mboka na biso pe libanda ya mboka. Donc partagez vidéo oyo pour batu surtout partager audio ou plutôt pour batu surtout baza libanda oyo nanu information komeli bangote ba comprendre que artiste comédien Dadi Kikambala ne plus. Quant à moi, je vous aime énormément. Abonnez-vous, commentez nos émissions, aimez et partagez. Là, c'est votre devoir. Mon devoir, c'est de vous informer. Oh, non, vous et comme la bino namatoi. On se retrouve prochainement. Bye.